Nazueka teli solo na motema nanga nalingi kozala pepo pona yo Yesu kamaka bomoi na ngai solo nazela na yo solo tambisa bomoi nanga nasalela yo Nazuekateli solo na motema nanga nalingi kozala peto poro Boza ebele ya Olanda biso na émission na bino artissimo émission oyo kangi masolo nyonso to eza na monde artistique ongai musicien ongai dans théâtre to artiste pluridisciplinaire la seule chaîne oyo epesaka bino actualité na makambo nyonso to se passé na monde artistique Congo Esengo officiel plus télévision l'émission artissimo avec David Cohen le l'autre beta masolo ya wenge 4x4 toyambi bongo ngana benga ye tonton Moussaka l'archiviste toyamba en tant qu'archiviste mais toyamba pe lokola porte-parole ya BCBG ya papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco kokeni musika te na opesa mingi bambote na équipe technique oyo accompagner biso oyo sala que émission oyo et c'est réalisé na temps réel. Na pesi mbongo remerciement na équipe technique na mondi bongo tonton Ridi Botenge mobali yambika tonton Pichou Massia Mansia PM mon réalisateur yende réalisateur ya émission oyo merci mingi na bino surtout bozolanda biso okene musika pourquoi na pesi mbote na tonton Moussaka l'archiviste bonjour tonton Moussaka David Queen Leblanc ouais, bonjour. Bonne santé, na ma pandémie au ouais, on n'a pas le choix, hein. Toujours vivre car en Angolou Nzambé, fléau mais gloire à Dieu, au Bakenda qui précédait, au petit ticket aux éternels, chacun a son tour chez les tailleurs, donc on a à sélectionner un ayo par exemple vivant, à sélectionner Mobile Ambindo, Ambindo, devenu Mangbata par exemple vivant, donc a sélectionné papa chéri, a sélectionné ma master tout, leader et Bela Congo, politicien belé vraiment to comme ça kolopo kolola kolamuka les habitudes mais yemo kola lingto zala ngai naza papa chéri a qui déjà aza déjà dans 4 coins ya mir na biso mais to kino ticket lobby na équipe mbimba autaki poto pour la bas de match l'album le mieux attendu l'album le plus attendu et à bas de match moi na mon orchestre tel a mis album mais tout na bonne bas de match moi je suis fanatique que c'est tel mais l'album la bonne zamba tu n'as bonne bas de match tu comprends que papa chéri salaka tant ba mu tambo kan nzoko bébé na 4 akanga nzoko mu nzoko tete ni ne azal roi léopard donc na 4 ku to jouer la vita imana bilima sanga balende do ba fanatique ba leader tout ba fanatique na papa chéri lisusu ya ngoto kanga ke l'autre ça ke loko munene pour mu so 4 loko na alors avanda ki na poto pour la ba clip pour na aussi banze mu na biso pour mana deux volets premier volet na ba master deuxième volet papa chéri sous nabiso alors yango bakata qui voyage na bata Brazzaville parce que ça va na Brazzaville aiko yae kaka na butu na tongo na ngoto ke tike na beach akati na ba master artiste ko bazana na Brazza bakoya lobby mardi asoko yé lobby mardi mbala moko misetali bana Lubumbashi wantaji Lubumbashi to na Pullman $100 américaine bobi ke muta mesani sabino ba kotala soki musique ya na valeur soki musique ya na kilo il y a pas $200 moi $300 moi $400 mta tchaka ba prix wana thermomètre musique congolaise binanda mazoya tozoya pour man $100 bon $100 no et passera ngo déjà pour la moi sika quoi donc toza le deux na Pullman na Lubumbashi après wana aroya dernier voyage robeta pour na mikili wana neta suma solo monsieur kozala quoi et monité que album on peut rouler ah mais oui le rabé oui mais la ratuna basi balamba ba parce que non
kolamba ti na kolamba pondo zota moko te kolamba pe soso so pe simo lambité akolekisa pe mbuma bololo soso baby biloko to ekokanaka te biloko tout ekokanaka te et puis biloko tout bapesa yango bon appétit te taka mto ali ndika na bikedi opesa bon appétit loko manquer bon appétit respect mto ali bikedi na ndika opesa bon appétit loko manquer bon appétit respect alors donc faut ça loko kilo loko mo grandiose loko mo colossal loko mo kilo pour na batu deux fois te entraînement ya le pas ekokana vite te entraînement à Barcelone entraînement à Porto et entraînement à Square d'Azur malgré ballon lobby faut se souvenir pas ballon pour n'a pas question na beta na ballon moi bango so ta Messi to don doaka to sie maka bata Messi quoi donc torbeta masolo et puis mais Cristiano encore ba noir encore ba congolais chassel même ballon na Ligue des Champions Lucas au moins na kaba bilan moi ma titre moni so les gars on kaba bilan donc Roger Lucas au moins na quartier na so alongo sur Cristiano lobby bana kitambo bolin Cristiano te point à ça la binon chassel Bemba ouais bah congolais chassel Bemba alongo Cristiano na Ligue des Champions donc comment ça na héros moi la kitambo congolais alongo sur Cristiano donc ni ba Cristiano ko ba congolais te quoi donc tonton Moussaka le lot topona yi kobeta masolo mingi ya kala mingi l'autre beta bena masolo wenge po des fois mon pèse alors moi bien pour moni bon pour caler ça la sika caler ça la sika ba tu ebele lelo ba komi ko se ressourcer na kala po ba bimisa ba œuvre mo ya sika mais ba on dit matin ebele ba ndima te oui mais sauf que des fois ba leader bazo bima ba génération na kati ko tu au moins ba maman na biso temps ba ki sora ba il faut ba l'excellent bon ba kolaka le ba fanda na libala ba so ba na umela ba ina ba maîtrise mais on le lo ke ka yema uta kisheta akeli bala mara 2 jours azongi na ona zongi na a uta ki cheche akeli bala ona zongi na kwa mubala lobi pas lobi bolingo décision bolingo mu lo fita na imana so fita chibi imana pas chibi bolingo na décision bolingo faire déséquilibré oza na faute à mikitisi po umela te vous comprenez la compréhension et puis moi c'est ça la effort tu ba mona au ça la effort oyebi makamunyoso ba me mona nganda moko tele matanga to matanga nganda mona njili ote na nganda te masanga rapiote yo to na kitambo oyo sa nina muso me na sanga mamba ba pe so moto sera sala to za la yi ato yebi moi charisme quoi ba kolobe bala ki ça vraiment pour que ces ressources fait alors moi bien pour et le monde ngana loba na kin ba leader ebele ba komi ko sala lokola ko bouder ba vieux o ba lekaka déjà yango moni masola kala pe boye sala kitan ba mona pe ba kolo wana pe ba souffra ki avant ba koma ba o ba komi lelo donc nga pe so na moni ko ke maman boye na za ma ba réserve ebele tant na nga pe ekoka yango moni tu peux faire ki to betalo masola ya wenge ya kala to e ba makambo ngo ezala ndenge nini ba ve ba la ndenge nini ambiance yango ezalaka ndenge nini na aire ba répétition na aire bando okuta na hors répétition aire ba prestation pe question na ngana tout na sujet auto sur la mingi yango wana mais avant to kota pena na profondeur pour na tuni question ya santé ya oyeba au PCP mo actualité ya mametali groupe papa chéri mais na ngana yeba na musique ndenge musique yango ekende lelo malgré ba pandémie lecture nango eza ndenge ouais moni potaso za makasi ba to noka mwango mais so mo mikolo nzoto mesani nango onoka mo supporta noté moi bien avec yo so za défaut ko nga bomba ngote lexa ba tu défaut na yo po ba lemba la bango ko tonga ngo ba lemba ko yo ngo somo so za défaut so bomba ba noka ba défaut wana zo mona donc plus longtemps e bandaki biso et check na monde entier à genoux to kontaka na poto ba mo ta poto comme ba mo de fati na ba flat na hôtel pour comme ça en hôpital plutôt donc comme il moi mourir parce que nous avons monnaie que tout le monde compte mingi na mundele to bossa na qui et car mesure mo ya rappel botala ngana tout le monde comment c'est pas des rails tout la to ma solo wana bah c'est pas Moïse wana donc botala na nga pour bika comment vous botala mukili pour mundelenga comme ça niveau mo diminuer amona net nzambe pas nzambe pas net ka nga quoi sali robot le robot machinisation et diminuer le côté chômage n'a pas payé belé pour place mon maman soit 30 maman ba sala bilanga ba une en dingue agent tracteur et côté ça et ça la boule 50 personnes ils ont bac chômage rapidité mais ils ont bac chômage la place mon comme le service mon robot ça la rapide mais chômage ils ont pas tout faire ça là comprendre dans la place ba sengi ba sala mais ba robot ni ba sala comment qu'il faut
et comment qu'il faut alors tourner côté la mingi libanda qui est total nzambe et on nzamba confondre biso botala penga nano pas beaucoup content la poto na boma na la que poto za rien bono mona ki Afrique te comme danger donc comment préférer koya Afrique kini koya Afrique bakimi na bango ba poto na mangwele to moki mangwele neti bangi batikona na classe mbala liboso mongi ote mangwele te bon na pengi mangwele te banana na mikonzi do mo banga na mangwele on comprendre population le bi noté banana mikonzi biso sima le to mo wala mangwele ba konzi habiter bino na le mangwele ko motula moninge mo pola neni ngemba kufi bakebenga bambwa babi oh ndeko na kufi bambwa babi te biso tozalaka na elongi na biso biso to ala mukila te mukila boy to ala ngote bake benga bapuku bino effectivement tondimi mais dans dissection wana et puis bamoto babenga bapuku na bandeke ba papu na biso mais elongi oza bapuku babenga bapuku bino munoko na biso mais to yaza na mukila te et puis to ala mapapu te dissection na ngemba polaka donc bakonzi vraiment biso ngo bakonzi mais musique lokola flewango leki bozali mais asu na somo to yaki na liboso mais babi troisième vague ya mabe oya end comme kanga biso oya end ya end te po ya end to barre mabe bon même 22000 personnes la journée moko bazoli to ba 200000 na ba mois moko il y a seulement qui dit que mutakufi na corona ouais biso na kitambo na monde pena artistique ouais baza ba vient na so bele ba dai pena corona ko ba président ba de Martes corona ba vient na so ba toto Claude Litoma corona pene bomba masa na biso bo frère tete ndai maboko banki le bogar wala corona bile na monde musique le bomba to kende bongo banani ba na mikil bat na belé na boka ka badai na corona c'est que to ingela teza corona za to banga mesure barrière to respectango mais vaccin bat bali ngozango te to zwango au monde na États-Unis lelo balongoli bakomo longola cash ne poni plus de 300 millions bajuango au moins total ba match moi ba match musu no monde ba te plein bazala suna cash ne te pona bazui vaccin to zwango eza bien eza ba mesure moko barrière eza ba mesure moko préventif recevoir pe biso donc to profiter nango penza to zwa pena ko vaccin no ça absolument bien mais nakati ya passe ya corona yo moi bata batikele biso po wenge mte banda makambo ya lever des rideaux wenge mte banda makambo ya ba matinée wenge yo ka sonité signa pena ba prêtre mais ba signa ba beta pe ba lever rideaux ba viva ya ba zaiko ya ba shock star mais les artistes mingi ba nazo ya pourquoi lenga ba bon parce que papa chéri lelo tema ba banda matinée na horizon 33 na horizon wana lelo to beta ba conseil la matinée mais na ba $200 lelo ba to beta ba boiter le pas et simbi nango donc dès que tu es dans Brazza, tu es dans la matinée pour faut respecter heure. Santé et musique, avant de taper dans un sujet, moi en tant que archiviste, tant que aux ana histoire de musique na biso ya Congo par rapport à génération. On est des éternels étudiants. Moi je fais que lire. Ba Congolais ba la culture ya rotanga te. Sorozui ba biso bongo la Congolais mbongo tshona ka ta livre. Comment yango? Otika $200 na ka ta livre tanga monte. Mais sorochi mbongo dans les villes beaucoup Congolais on a mbango le Congolais nga otanga penza te Congolais mona iba kapena avant na bandal mais masola bandal te avant na ngingi ay masola ngingi te asala na itesco ay masola itesco te vous comprendre or faut peuple ba histoire na yo outa wapi ozokende wapi oza wapi. La semaine passée que les choses du fabricant ça va être levé des deux tops sur Abisso à Boya. Aujourd'hui bien affiné va être levé le fabricant à Boya. Aujourd'hui Robino va être levé des deux et était sur Awata. Mais abete a fallu. Tu n'as pas ce exemple. Aujourd'hui mon ami était sur abete a fallu on a pas tellement levé des rideaux. Et ça n'était via Bengsainga. Qu'est enlevé des bango za bon on a compagnie qui vétait biso n'a enlevé les rideaux on a beta viva enlever les rideaux tu na papa chéri Igbe Tata Ciele Marie-Paul Mpela Emilia Manda chante babola ba lever des rideaux
biso ba na cop so ba mela ote c'est que cop o sala na simbité nkoloba mela yo ndoko mokola ya ko na bolingo na ozu déception te na bolingo na ozu déception te na no zu faut que na le do na no vanisi na love te faut moi moi ba choc moi Joseph Koutou papa na Joseph Koutou abima mona mère na zemi Joseph abima mona mère na zemi Maria yakana betala masolo Maria yakana mamoye beza ndenge nini ya ndenge nini ngai biko na soki vierge te ta ngai pe na comprendre te na monika plomb bo molimo santo yi vous comprenez faut moi il y a pas de déception tant que je n'ai pas Joseph là moi bien te que na lamu na moi na zemi donc eza vie eza faut choc na boulot ça là faut pas mela yo ba salonko ba compliqué yo même na université eza lango normal même na université dans le blésage côté bleu au université c'est ka ba 4 prof ba tini petit moi expliquer anything nix ça fufu ana eza lango na mabete pokola vous comprenez mais les loba master belé baye balinga succès biso mona banga to mona banga 2 minutes bamo arana limité arana ma campagne au mona mo sur la New Orange a comme sur la New Orange a comme bon ça Cadillac a comme na Gombe au tuni bosko na nzemuni parce que semaine passée na beta qui solo bonjour ya maître semaine passée c'est non musicien tout artiste tout pour oumela pose la paix danger pour balingo peut trop pour aussi la rater faut un camarade y a parolier c'est une obligation faut un camarade y a parolier ba via kalabano vérité pour ina parole même table ina pas parolier ba grand calé ba ina pas parole grand calé table non c'est ba nzemba yemba rater table parolier à grand calé vous comprenez ba via le rôle là ba edonganga o ba sala OK jazz batu baye baraté yem tabeta drum ya parafifi même tapesa nzembo ya emewa bolingo ko bosana ngateo atato zali mingi luka banoka ntango ya grand calé emewa bolingo mama e ngawa yosukate o eme ya edonganga o basala ki OK jazz na luambo baki ba parler à grand calé bana opesi wa mais oui, grand calé, ben la nzembo belé, grand calé, ben nzembo ya grand calé. Faut natala, tant que va féliciter. Mais est-ce que exemple? Non, par exemple, nous avons Roger Izeidi. Bah on a pas fait Brazos. Bah ça indépendance, tcha ntozouie 24 pays comme on béton le lot. Mais biman était à grand calé. Et biman nzembo grand calé. Au moins ben nzembo le roi vient absolument de Chomwamba, vieux François. Il y a un docteur Nico, ou article docteur Nico Libelé. Oh comment docteur Nico. Yem ta sala Afrika na Kinshasa na Matadi pe na boma Ghana Guinée o banani balingi bobina musique Afrika alobata la TVT nzemu ata mtia kufi do alobata la TVT nzemu nanga tia kufi mais kolo nzemu ve de Chomwamba accompagnateur ya Africa Jazz accompagnateur ya pas bagina ve Nico na Africa Festa sukisa mais yem da sala nzembo. Est-ce que le est important? Il faut parler à la camarade. Je dis bien il faut, je connais parce qu'il n'a pas parlé. Parce que là que ça l'artiste, bon il y a une bakuta na batuza nzembo. Et là que ça l'artiste, et là ça papa chéri bolinga ye nzembo. Papa chéri faut yebena ba umbat, ba recto verso, ba celui-là il y a œuvre. On reconnaît un artiste par ses œuvres. Tout ça la œuvre. Il y a tout dit que ça la œuvre les qui m'indiquent ma PC grâce à comment ça la chef d'œuvre. Donc l'écolo est œuvre. Pour te dire ça la œuvre, il y a comment ça la chef d'œuvre. N'est mutation ça la mutation la missile. Tant que nous bolons ça la missile, il y a que ça l'anti-missile. Et papa c'est la bon c'est le mine le ça la mon la salle l'écolo. Donc musicien voit camarade il y a parole pour ba yebi bon il on y faire to yebi na mukili. Bilamba nete banda kunete to ba faire na banzembu. Fali to ba banzembu. Ndeko nanga watanabe tokoyebe na nzembu fabrikas na nzembu waze kwa na nzembu batutu na nzembu kasi lelo soki siko oza kamada parole to nous nzembu ne po musicien za censé azala tous les musiciens ba censé ba la parole Jackson tia kufi amba ndika nzembu batu akela no pesa nzembu akela yi parole apesa Jackson ba nzembu 6 chansons yaki na 4 albums ya akela ya Jackson ya akeli zomona ba musicien ba za ba parole ba dimi siko so za la parole aussi là tu n'as pas un exemple moko pour ça n'attend ya biso comment mon sara akum sara papa chéri mon sara papa chéri mais c'est normal malade akum sara hôpital abikela sur bika pas mwanzali on mona mwanzali la kit ngali mana ko salisa nga zuivi papa chéri kasi na mona net yeka leki ba tout bon na longo na exemple na tika exemple papa onba tout cha welcome papa m'a parlé te mayimba na parole venanga mon fléri mais tala nzembu nini et puis meilleure chanson album là ya welcome c'est
mi amor mwana ya mama. Est-ce que le lot est-ce que l'artiste est le lot? Si c'est raisonnement. Au moment où tu continues tout là. Na poser la question au répondre on a 4 cas malobolo bimisa. Est-ce que les lots artistes pour ba yebana est-ce qu'il faut ka ba oumela il faut zoaka attend pour obi que non isa très important ya kozana ba parole parce que ba parole ya ah ça deuxième question c'est sous question bon ça sous question tikana ya bona ya wana donc na peut exemple ya World Cup papa wemba mbi ba dodompela bogisi bompema Dodompela. C'est de Bogis Bopema. Bati Banzembu n'a parlé, mais hier, à parole, Banzembu n'a et gagné. Et Bimi, number 1, il y a World Cup. Il a fait de l'amour, avec Cuba, mais au Mbam, c'est compliqué. Vous comprenez? Le Mumbai est compliqué. Mais fait de l'amour des chansons phares. Mais au Mbam, maintenant, on veut dire. Vous comprenez? Alors, ceux qui osent copier ma parole, on a bon en réalité. Donc, au tiki musique, je suis comme on y est battu au tiki musique. Et on est à s'adapter à la musique. T'es qu'on s'adapte, on a bon en réalité. Donc, on est Messi. N'est pas bon. Moi, le BCBG. Toi, censé tout ça, ma maison mère salaire. Maison mère censé ça, ma cartel a été salaire. Cartel a été censé ça, ma qui tire payer salaire. Qui tire payer via question ça, exact censé ça, ma F victime n'a fait goût, n'a goût jet set, il a goût faire salaire parce que ni. Sauter na balle. Mais si n'arrête la balle, il faut jouer s'attendre na coup franc. Penalty, cornet. Colette a coupé na batte, na bottine, botin la match mais ça continue pas talent. Tout le monde doit être fait. Ça c'est pas le bête. Donc faut que ça rabi loco Barcelone le salaire réel ça là. Donc faut au moins on ça là yo paye faut ça là. So il ba boulot on a la batute, on la musique ça ma ramsous. Faut pas juger mais ça oui, toquer église. Na mon pasteur abimité mais na mon siko na kata église ba ko kabelo sur la madesse. Na tout na un restaurant, to na l'église. L'église faut bater ya, biso to yo mater, ouais bon donc so ça la musique faut ça le ba tout ba ça donc. On retient parole là tam kolomo na vite que nga na landa mon ba ça la tete aux musiciens faut ça la wolo comment le musicien so yo bater so longo on va péter. Ton ba doit avoir danger yo boye mutale yuso no yebate aussi mobutu basaki bona bangwanda vie ba rebel ba côté bazate njile ya calme qui ça ne côté type américain moi c'est américain même d'ailleurs observe les lo faut bima avant 11h moi si les lo 11h yo mobutu faut bima bon ça bien américain non pas une sans garde de corps côté bina pas soldat batana minduki parce que bengi président côté ça ba ya ngombo américain ba ya belete aso lelo yo tika mpeyo aleka so bangala te pesa so mbote ne to coopérer bien ah bana na botika buta kenda ndenge wana po ba donna ba major ba général ba mayele ba sika yo zaka donji mais donji il faut musicien salaka makamba musicien ba salaka le papa chera ça salaka maman wera salaka wera pas maman faire na musique faut ça obeta ka bumzaka disque on se pela ba on la ba fanatique donc bon et puis ko salaka souci trop ya ba fanatique mais si le belé ba petit belé ba lelo ba na ba monde na bon ndenge yo binanga ke nga wana pour l'expliquer que non musicien faut quand même na parolier tabula quand même na parolier bon monaki pour te donner besoin de la musicien ko ya tenir anglais tout le monde va falloir tenir anglais pas mal c'est fallait mettre à zénith sur la anglais va faire va être zénith va olympe va tricot tant tout anglais mon robot mais tant que c'est comme la c'est non ça là tout le monde papa chéri ne bana mindele o ba bloronnet ba tomi dina wa tomi triple chocolat ba bloronnet yango honnête ba bloro ba patron mais tant on ya bilambo te boyo kana kunga so liyo ko masuta so liyo te liyo ko mulia matiti ba biso ngoboko la nyama ba bloro ali akati so boko la lion lukale miku wana misuni oboko la kataba lukale pondu question sous question no so tuna kingolo bike ko umela na musique kaka po bonga fo umela na musique ba exception ezali exception aye abongi mais total ka bato ba bandango bas umela ki mais oui comment Jésus a dit mais il faut oui pour musique elle a bien il faut une histoire so que mito zanga histoire au peuple ça histoire à peuple moi kufa ndengi tike tank ça biso il faut zala na histoire il faut osala na histoire ba vite ça no bitamo makolo ngwa ti akay répéter na lingwala ngala mona papa mba 5 ans de 88 à de 77 à 82 meilleur chanteur a raflé ba prix tout meilleur chanteur meilleur groupe meilleur orchestre meilleur vedette tout mazotika kanda na Renault
5 ou 4 Renault 5 aye pas fait ping pong na basoko na kitambo c'est ma maternité bangi ba fait ping pong bangi na mira mukuse c'est ba poya ba mira ba closer milité tout le monde papa mba soto le ka to ke ba mi kine école primaire to papa a répété na libanda papa m'a répété na libanda meilleur artiste a rappelé votre 5 prix donc à 5 ans 77 78 79 80 81 82 ye moko mutazo ba prime so ate papa m'a mutazo hango mais alongoli ba grade to tiki na kanda kanda na ndako atiki ba grade na pa na ye na molokai aye ko répéter pas compagnateur na kitambo so ye lelo lo bimba ya ba ready a misi na ba vestino pas ping pong Borabina Eliana Ningo Tindelanga photo ba répéter ngo boy pas ping pong na basoko sima matenta kitambo papa wemba na bona ngo cha bata wenge na tikara na tineti Fabregas arolongwa ko répéter pas compagnie na matete omoni ba ko konte la personne exemple bina fila rolongwa parler na limité atika répéter pas compagnie na suna njili te ba ko soki moko o sambesi ba sala salon so ba bazo sala on te ba bazo copier coupe ba mukulu na ba tsone te ba mukulu ba tsone bazana histoire bana histoire ya bongo ba ba wuti na guitare ya almaz ba wuti na guitare almaz ya libaya vient kufa na ba luba moni na tibango tout ba luba almaz guitare libaya ba wuti wana ba wuti na doom ya Kaiser Primis oti kombo likolo loko la caisse claire ba wuti wana bazana histoire bazo nzembu so bamone koki bako kanga bina nzembu ne kubande balingeli te bakelu ko menea bakelu ko menea ba yembi ta souviens que c'est pas pesi mon nuance bazana histoire wana tiko lelo batu bazana histoire te moi j'ai eu la chance ya mon a fallu faire bazo répéter na tinela ba wasenga mon histoire fallu faire na tinela ba wasenga mais oui ba répéter ba ngom balé wasenga vandi là bazo répéter kala à l'époque leloté Lelo pour lancer la sonne ba fanatique pour les tourments vivant la sonne oh ça la sonne ba fanatique au passer la sonne ba fanatique barolo ba sopi médaille on peut to la to yebite so médaille ou tara wapi to yebite ko sonne peut comme la médaille na sopi médaille ko si médaille oh bazala on binemite tala ba on a TV pour ma binemite na la faire ce qui 100 fois fallait ce qui 100 fois faire la première fallait non la première fallait la première faire bon si tu as un problème tu peux te coûter la tête. Est-ce qu'ils avaient importé au Koutan? Mais tout ça, Moussala Moro. Nathalie, Messi a eu choc. Messi a eu choc. Messi a eu choc. Mouta qui n'a pas tel libo, son anda kunani. Cristiano, bâti ba me la café. Mais biso les sorties n'ga fallait tenir faire fumba pour aller en de fois ba docteur ba tel un microscope. Est-ce que ça la poison? Bon c'est là. À part poison, ba bengi faire besoin tenir ngombe fallait lia. Fallait mon azu ngombe na a bengi ba docteur. À part ba docteur ba bengi su banganga ta bata son qui rediminer mutu succès. Ba pasteur ba yeli suno. Tina ngombe comme pio. Ozo mbole. Donc bazala bango bandeko. Tabula zo ke me la tipa tabula ke me la tipa luambo. Poisson mère karaki na moi faut pas hein mère poisson comme ça moi faut pas moi cadena partout tu peux bloquer à service de papa te papa comme la table que me la type n'est pas luambo mon solo aluli ti ngabi papa table abi luambo mais franco dit ti yo na mona ngobulu kutu sinda na mona mo diffère ba tito mela normal dit bega nga cuisinier Alexandre basala rango comme ça ba basala rango pe na ndako pona ye makena mona ye makasi eza vraiment trop bokoko L'homme qui a boulé à côté de la cuisine, abimé na cuisine, babina banda, ameti pas maman moi malewa teka tina kwa bi, natina boya somba moi. Tabula bi, zela, mais singa tia malewa. Donc c'est tu na lula ya malewa, abinga pe tozo mela somba. Ozomona. On m'a pas comédie, mutura verkis. Tabula l'homme pe ngombe likola ngombe, kende tika na ndaku na ngai. Oya na répétition. Verkis a kimi na ngona ndaku na ye, akati parti à dégrainer. Et banda ko dégrainer bandi lelote, à dégrainer. Alors on partait sur ngomba ketika na frigo loambo bakoti na congélateur bakoti ici asomi madesu balambi yango loamba ketala na frigo moni ngomba ba degrena alobirie azongi pa verkis amoni loamba kimi na chambre atuni mwasi na di musicien abetaka pa na ngazabi o azate bon fongola nzungo ya pa moi patron mbala ngai afungola bo loamba moni ngomba na madesu c'est soka ye yese mukolo ngombe akena bonisa madesu ameni nzungo madesu loamba atina sa na kati aka ake verkis ala na koseka mais verkis c'est le patron mutakota immeuble na cité
Verkis immeuble yaki pour premier immeuble à Congo arrête na Forescom premier la Chetemban premier immeuble à Congo yangwana oza le roi bateau kokota immeuble na cité Verkis mais tala lisolo azana ngo pembeni ya Luambo tala lisolo ba nango madilu lo masombeli mwasi na mibale voiture pesi kene tika na ndako madilu abi atikili ba ifso tesa di na yemba akute bocha nga kali na ba Joskia na longo orchestre na kena camion bino bozu camion te lo mbake pas femme ya mibale tala bo camion zate moi pas c'est pas première femme ezate asi bo c'est bon alongwe pe mais lo mbake beta na paye di peuple Mobutu abi conseil à Mobutu abi oyembi trop Luambo minazo muna madilu te abi azo bela bi aya rekufila na podium Mobutu asi Luambo ndio Mobutu pe pro abi aya rekufila na podium boke les jouer aya kufila na podium Luambo tini malvazu madilu azo yemba Luambo beta yekite na sima mkongo mama afika na Kongo mama yo kusoma voter mutu na vina yo mais madilu azo yemba mazolela Mobutu okanta sentiment chant nzoka guitare Luambo ya moyaye ya Congo tant que si kozonga ne pe le bilango habité na ko ya kufa azu voiture avati voiture na quoi elle prend à Luambo amoni Luambo azo bimana mwasi ya premier bureau il pas profité à la voiture même président voiture ngolo baki Luambo kate parole te eza ya yo Tigala na puis na mono na répétition mon ma dilé sur voiture ayo zo le pas on pas Luambo ndengeni ayo zo le pas on pas Luambo na maladie ayo pas Luambo papa président nazo bela mona yembe ate Luambo bina sani pesa nga mbonga traitement bina madinu ko pesa mbonga traitement te comme no madilu na kombo na nga Luambo muteko pesa mbonga traitement ale kota na voiture nanga abano kene pa saint dignité toi Mobutu kisombe tala mutu ayembaka Mario yeyo abelinga zane loro te kisombe 5000 kengo ndo mutu ayembaka Mario yeyo bomboko Jean Marie ta mutu lingaka yembla mamu atambuse pa batutu bakitima bine Ramazani ba maître kamanda wa kamanda ba tutwa kala ba papa Nzuluni ba tutwa kala ba prof Kinkela secrétaire rapporté à conférence nationale bazonga na ndako na 17h madilwa tala mbongo dollar et mati atunie ya combien abim président bon lelo to imaginer bino mbongo esali admettons $100,000 abi osali $100,000 abi que traitement leki na $50 te allez $60 on met la bière mbongo yo kabula yo na chauffeur na yo madula tin chauffeur na nani abi oh mais chauffeur no Luambo madula du 50,000 Luambo pas 50,000 abi na ko peso 50,000 te lobi bengela nga ba commissionnaire ba ya ba kena Luambo na yolo asomi le pango marqueur waka na yolo kobela na ye Luambo pesi batarisi ke mbongo na kombo ne ko sombiso na kombo na nga e sombisio lupango est-ce que le patron nini na babokesi na biso Congo musicien na kobela achena camion ba kesenga mbongo pa ba président na ye question mark hein nazo la soki bato kala baki na mwa bolingo moko bo bazaki na mwa makambo oh lelo yo ezate ba papa chéri ba na lisolo ba wera bazana lisolo mais ba bina li filet ba petit ngai Robino Mundibu ba vibrateur baza pena na lisolo musique troté ba patron bon eza bongo to beto sa chance que business mais ba umeli pena musique te ba na lisolo. Oh, Jésus a sali 33 ans dans mon kilo. Jésus a sali 33 ans dans mon kilo. Mais sali 30 ans avec menuisier. 3 ans à hauteur. Abali pété à bout pété. Te wana ko te paye mission nzambe sali. Bazo ba na sala miracle gabi air na ngekogité. Sala bobi air na ngekogité. Azo ko ne peut quoi apprendre. Mais lelo bazo ça yango to bot ça ba star trop na ba vedette trop mais tozo ma musique musique ezo ya la penzate tozo la musique moko éphémère musique ça succès le rôle la mine cigarette pas monter si la cigarette pe et si on a posé question non ya baza question moko d'actualité baza na encadrement te lelo ba misia lelo ba jeune belé ba lelo ba na lisolo te et ate le mais bino pe des fois bon cadre bango te mais biso na bango biso na oui kondima succès na bango to ndima na succès ninga musika te ke kwa ya koyamba bango pe na kwa nkata mais nani mais na bia moto aye na bia talanga na tanga na kimvula yango premier primaire 6e des humanités a na maths physique kimvula ya rapa na biso te ngani na yaka pour le kimvula ne matériel makambo azo luka docteur aluka maladi te atalingo mingi
tata leki no taza sango soki ne église ta eloko tata leki nazo ya ofinaka bango David pesa ba petit chance te David mutapesa chance nzambe so même tata no so bia pesa chance à caution mutapesa chance chance ezali chance kobota eza ba domaine privé ya nzambe so meko kopesa ngo muta osilika mutapesa ka chance nzambe ozo bule oui nous faut muto aluka ngote na bana atoza mwana pécheur soki na fleuve to dina fleuve te ata tata leki nazo sango tata leki nazo sango soki église ta yelo communauté alors ba susu mayele mususu église mekula donc bango faut ba yoka pe biso ko luka ba na papa chéri na parler ko bina fila yo luka président bo sala ka ndenge ni po bokoma boye mais ba komba leader boya ndenge te kala yango ce que c'est différence à lelo na kala ba papa chéri ba leader ba ke luka be mener te na bi bango nazoya mais oui ba papa chéri ba leader mais ba ke luka be mener parmi les grands il y a toujours de grands même na kati ya nzamba bana so na mukola suka na paradis bato ba servant na temple to kokana te na fito ke na dimanche to kokana te na tango fête ya na tango fête ko le pont a besoin montre te po ya la ne wana bino no calculer anga David ko to so kulune ya na kende anga mosaka barrière za wapi mukolo le pont a te montre te po ya za la ne wana na ngana poser na so betelo il faut balukanaka bakala bandako lukana la betelo eloko momona ke lelo eza ma passe to ke na betelo tabule luambo bainde ba deg bango nde ba top teme obi ki lope na pas le système ya David yo kanga nana na ba artiste na ba artiste bana bango bana ba vie na bango bakutana omona eza difficile omona artiste songolo akene na kuna groupe kingani eza constat onga sala ba artiste na ba artiste bana ba na yo vedette abombaka passion abombaka d'ailleurs vedette alors arbitre OK botina arbitre ya sikati botina arbitre c'est chabi si mon arbitre arbitre akima bale aboka ça peut bale bale tout à répéter ah ce que tu dis kanyango azo si bato o a côté ba pesa qui passe tout à répéter écoute à na photo ah bon arbitre soit bien ba cameraman nanga boyoka mo de bien arbitre bale tout est côté na photo batino tondo batala bero arbitre so bale tout est ozong c'est l'équipe pour beta que so beta na ye abeta na première division avec Cristiano Messi tana na beta na première division Cristiano Messi ba suba na couper wa kete on a classe na gardienne nga beti 15 ans bali biscotte mbala yana inte ko na tala kuta biso avant to matenter biscotte mbala nga beti 15 ans bali donc nemba bale ko le ka batu bat districteur ango nga districteur bali tangi fanatique yo kala betelo no kimisi nga uti kamna ndolo ba po zo kota la makamu nanga na expliquer boni ya ko poser nga na lo site kamna zo loba il faut ba luka ba grand ba kola et nango grave te aussi la te na beti mulungu tabule luambo ba kitambo pa ya noko mettre ya tesa ba yezu ko tesa akota na orchestre na bango ba kutani luambo na tabule est-ce que lelo fallait faire ba rolonga parler ba kutana na yelo ko luka mise mozo imba danger taso ba tina petit ma ko faire ça yana non betelo soki ba sala est-ce qu'il faut tout ala na TV oh Congo na bien master vini na star ya Congo to yebite to yoka to yebite net ya nani Congo star na Congo star ataza na kosukosu to yeba so kosukosu sili to yeba pas YouTube kota YouTube kota tonton Musaka pas YouTube kota Musaka na ina poser question mo eza esali na mon peu tour d'actualité ouais la musique oki li solo autotune te ko tuna nga makambo na te non te makambo totine wana na yebi na ngango te na ndimika ndenge na yoki la mpa na bino na yebi te nga tuna nga makambo na nga tuna nga ya to okeli nanu na boy ngali nga question te ngali nga nga polémique te eza question polémique non mutu so beloko na yebo to ndimi na moni vidéo moko ya papa Wemba beta masolo autotune luka papa Wemba tuna papa Wemba en tant qu'actualité musicale na yebi makambo wana te na yebi bandeli na mutu te ngalo baka makambo na yebi il faut pas me faire avaler quelque chose que je n'ai pas mangé ongo dunisanga loko na melite na komi nguma nga nguma te ngana na mwaminu na ngai donc na ngalo bano boy musique ya kala na musique ya lelo eza moins différent eza différent na nini makambo na makambo ebele na makambo ebele na thématique ba chanson kokanité na courtoisie ba artiste kokanité lelo to koma mnamtoma dire na point na ye kala mukolo azalaki mais lelo to koma dire papa mbakufiti ba velete batikali yolela na na vanta bon na kuta bon auto benga ba okete na ko vanta bon papa mba na vanta ba pas papa Wemba papa lutuma na salon pas lutuma est-ce que lelo ko na pesa ka défaut lelo que soit leader azate
groupe na ye difficulté ça là. Mais oui, te wana depuis la nuit de temps, OK c'est Michael Jackson Koufa. Il est prêtre, pas structure fanda mais Koufa parce que tu vas mettre dans orchestre ba vision monter na leader. Comprendre? Est-ce que le leader peut est-ce que le leader peut partager peu moi connaissance n'était na bateau au moment où ça faut balonga pour monsieur ba comment balonga après tant moni qui était ba colis na pena ko ça la maison na ngana ko ça mais au moment où bazala nan qu'est-ce que ça non est bandé moi ba idéologie wana ba structure ça la musique congolaise yango za libanda te na Congo bato ba buka rapeka bazar moni mbona lupanga ba voisin abomba mukila na lupanga na bango abisa mukila ningisi muso abotami ayebe ayiluka ninga poto muso ayepa luka ba mama muso ayepa yebana muso ayepa yekola bazasko rare obayaka po bayekola obayaka po bayekola ba umelaka lutumba te lomba longba longba pemela lomba te mais lutumba bisa misa banzembo koleka lwambo aleke na lwambo na banzembo mais alongwa pemela lwambo te ti lwamba kufi joskel longwa pemela lwambo te mais biso lelo ba génération disque baza ngapena koma roi fali ngapena koma roi ferre ngapena koma roi wata fona yebana ngapena bimisa na danger dans la beauté les hommes la musique elle na beauté zo koma oh beauté wendo na bien honte ma ya oleli et si le succès et si la succès beauté ça mangwana to cha abetela on tali solote mais lelo comment ba critère to comment participer na ba musique na biso beauté rolong so orchestre beauté car aspect rolong so orchestre ba danger et rolong so orchestre donc yamba mise bazo kola te babimi ngape na leader ngana sala kazala tango rolongwa yobe disque comme umela tango rolongwa tozo yoko pete mais yum to no sala yazala biso bele balongwa biso disque umela kati mais le balongwa na misi disque yoki disque jino yoki on déjà ya bramo yoki ya nani presque te bele balongwa misi on disque te mais bon loko ba ke disque zo umela ya bolongwa ki yo boyinga pona la tali papa na telo kelinga ololinga mutali papa olinga muta makolongulu bon muta ba kimbangiste te seko kosinga fa va no nga donc lelo batebe ba pressé par rapport ya clan wenge mais par rapport à sujet na biso s'il faut vraiment te beta masolo pour na malobano surtout partager ba conseil eza les autres na artiste na biso ya lelo ba umela ba pousse na pemela ba vieux ba pousse na ba leader autrement dit ba za la pressé te. Mais par rapport au sujet Nabiso, on s'appelle leader, on s'appelle succès en orchestre et non caca, sans olongwa. On s'appelle succès en orchestre et non sans olongwa. Mais belé ba ça l'appelle ba succès dans orchestre na bango. Mais oui. Te ba balongwa ki. Ba ka na ba no belé on s'appelle succès en orchestre et non occupé tout en orchestre na. La c'est simplement simple. Les loges j'entamissine 3 parcelles. 3 parcelles bakar à danger. Alongwa ta ninga papa chéri. C'est gain même allons mata nika papa chéri on va essayer de longwa ready mi ça 4 albums na viva wemba yembela ka mais to bagi ready to bagi viva ilo stino ça ba meje 30 wemba yembela ka mais lelo bale ba belé ba ko kangote ba tu ba kanti ba za faire ba fali ba wata non total bango le faut attendre ba wata ba expérience a wumel pa wuta dai wata na BCBG maison mais elle a expérience wana fali même a wumel na latino faire bah comment vous 2000 leaders dans ba groupe bah on va faire na ba fali ne ba yoro ba lempela donc on va la leader on tali payer le va comme leader donc oui mais les ça belé bazaka donc boyeba qui était asaka vocal moko na nzembo mo ba participer qui ayemi na kati na nzembo wana bon il y a refinga de sur le moment la petite n'a pas les guitares fingio la titre d'exemple Robino Mundibu a comme leader na vocal gamoro boyete asane de vocal les bogards a comme leader na vocal sur mon regard ozomona ok c'est y a un autre la groupe non fana non na maison mère ba fingo kemba zala mukolo zwa tant robimo comme mir oza à l'aise wenge 4x4 ouais sujet na biso pena ya ngwana ouais to koti pena na masolo yango sikoyo bon to boyi peut-être ko beta masolo ke ba kemba ki ba sala ki bopo par rapport à il faut qu'on kemba te mais faut dans la histoire et ngwana ils ont fait partie à histoire na bango kemba ki mais ngana na CP na ngemi ko partager côté ambiance ouais ninga na ba répétition après prestation na bango donc ambiance wana ezalaka ndenge nini bomoko baki na bomoko baki pe bomoko na ngaki soki moko yinyo ba yinyo bango tout net na papa chéri non tanga soki ba yinyo papa chéri yinyo yebaki tona CP no te tata baki na bomoko baki na esprit d'équipe parce que nini eleki bango mi ba kutaki bango bayebanaki mingi sans miso bayebana sans musique avant la musique bayebana net Blaise Boula
première primaire bamoko na papa chéri ti 6e primaire tala mais oui ta papa chéri aye wenge ta papa chéri za na wenge akene ko zo Blaise Bula mbala moko papa chéri ndaki na zo titina yo kaka ngana nazoloba ngaso na batinga na loba onga loba kaka zana betelo omona fi carré abani 4e des humanités ne 5e na ye 6e na ye na wera sans wenge to ba yaki batu ba yebani bana bavanda vanda mais oui aimé boanga ba diagonale batala na diagonale na aimé boanga diagonale na ba DJ Masela balabala mona ndiba boma hein mais même balabala so ya au côté 2e avenue là au côté na au côté ndiba boma na prince à partir inga premier passer 2e pas papa chez ba yalaki 3e pas mettre ma bouche ba oso sango en diagonale ba kuno moni ba ntone au continuer tout droit moni DJ Masela moni aimé boanga ba zaka avenue na suka kuno mona nibo pandu bata wenge wana bango wana okomona ok soko ke côté batonde baluba nde bakanga maka na bakwana na tonde baluba Blaise Bula Didier Amanda chante njili Blaise Bula Ale Makaba Titina zomona Amanda chante bakenda betara a lever le monde njili on dirait à partir wana Amanda chante betara lever le do ya wenge bloko mo ndengwande ba presiaka Amanda chante nda yaka na siège